Merci parce que vous pouvez savoir confiance pour ça la confiance na www.botestv.com na chaîne abiso YouTube sur comme Botes TV au comme abiso et na sengi beau s'abonner massivement parce que c'est une chaîne oyo et l'axarabino makambo oyo ba chaîne musu ba l'axarate quoi avec émission nabino beau art ndeto lobaka beau art eza émission oyo et la kisaka bino ba comment ba comédien na biso ba vivaka. Alors exception moko eza na émission alelo, je pense que bobi ke mama wa so akufaki akufi. Est-ce que tant wazalaki na bomo batu balandela ki ba collègue ne balanda ki? C'est des questions automitunaki. Yako kamwa ngai moko no temps tuna kitaki na morgue parce que corps ya mama Catherine autrement dit Ewaso eza na hôpital du cinquantenaire bachongo na mogwana kuna bambome na noté famille esangisi mbongo bakei mais botala na kati hôpital du cinquantenaire hôpital du cinquantenaire ndenge entre bango na bango ba comédien bazo swana pona mambotel organisation surtout na polémique oyo mbuta masumo aluki parce que ye alingi azwa matanga wana mais esimbite ba accuser mama alinga botala est-ce que mama alinga na esanjola na mama esanjola na mbuta chaka Congo ndenge bazo discuter est-ce que c'est normal botala na mama parce que vous étiez ensemble.
Il a pris à des bango la famille d'abord on ndenge na bango moko aza déjà content na bango pas que ça marche tindi SMS baya de la paix soki ozali soki na bango ko tout ça la chance na bango lelo na ndinga osala ça pas mwana nyonso yokanga nano desele wala ngate tote vero nano tika tokufela mini akone na bobe ngana okikomoko kimokonzi noko eyopesanga respect dede yokanga kolika moko bimisa tokopia mino respect kuna makambo meweso mokili ya monene omoni mamo yo oyebi te otayebi ya liso ona bana babote ata nde mwana yango nayebi kolenga mame waso aza ikoni kombo na ye ekomami kuna bafoto na eza na baarchive na 5e niveau ezokanga ngai eloko nasiliki napengaka ve masumu mwana na miso ya lula na miso ya biso valela nde boloba wa biso tata epaki papa parceke ezona te basi bango nde bato bazobunda yo mpe folakisibonge mpa na mwana sikoyo mbala moko nani bango sadula ango kikira banini yango soa nananina yo kala biso fetingo monedeki okei mpa ya dg etenevaldef abi kilo ya moki te nabenga dg moko bango ye bango sadula kaki non tomonaka financier non justement osala mwatokezwa caméra ntango soki tozwa caméra tomoni mama depende toyebisa sango mama esanga mpasi mingi bolingi bodevie omoni papa sonde na poésie engagé on a toujours la caméra on a déjà des mesures de toute façon ma mère Wasson c'est aider à gens intéressés et comité pour ça Bandaki makambo ensemble comment c'est fait bino bosungoli ye na ndenge na bino na masumu kasi nabendaki masumu po ebaki esanzola bango bazomona mpasi ngai moto naza au milieu du village na osepela te bango matanga wana yokanga matanga ezala esanzola yae masumu boye te makambo basosiesi ngana na association naza na tokanisa nazepa masumu tokanisa sosinga tokanga na tena tunona boye eske musa binemi oyoka papa mwa moke bwa binemi oyo akufi aza ikone boye te tozosangana te kanano bapanga moko bisakisisa mapende eza boyoka oza binemi nalobi toza binemi na sasile biso toza structure mama boyo mama alinga biso tookende ngalobi naokinde bakaboyi na poste bayebisina ngabi okamboye te babi lokola naa na poste te esapeloko te nalobai boye te olobi mama alingawa yo yaki koloba si bokonzi bapesa mosu katika telefone vert obi makambo te
abibiso kokana ngabi na tuni esanzo na sana alibi boete Kuna oyeba makambo. oyenda pe masokwani makambo bonga ya kabila nakonsideranga te otika chaque akonga ye na mobali na bana nakokokosaka bambino bozobunda ve masumu aza te ozokomprendre ya malamu te zela nano papa nalobi ne papa ekende foto ya olen interesa kasi enfant etali bino te papa zela finga moyo mwana mobali okafinga nasengi pardon ekaka wana yebisa yo kofinga moyo afinga na mboka papa mengana mena buya masuku il fallait la buya yo il fallait bino moko bolandi e sikoyo après koswana wana eloko na sepe nango butela siko bolingo o ba partager mais maman alinga a se marteler kaka aboyi lokuta aboyi batu ba welelaka likambo ya mbongo pe a témoigner bolamu pona muta chaka Kongo. Est-ce que muta masumo ana raison to landa maman alinga na koyoko sa mobali pa na biso ba mongo na koyoko mokolo ba ngai teke yo kanga jamais ko na banga musa na lobi no mama na na bino onye ba otala na bolo ba ngaki ko bana ndeni malinga yo bengo na Malinga, s'il vous plaît. Malinga, vous savez. Na boinde le kuta sur le bana est-ce que vous avez une génération bana musuba bon ça peut être bon ba réunion mais là ça c'est réunion maman linga ya kaya oui na ça combien de réunions moi ngana maman na ba de reçu na yoki ba tanga ko mona ngamba maman ba malinga le côté ba ya bibi so tout va C'est tellement tokende. na donc tele misala masuku le bina te ba to kana boya ne mais na bika bukyo ko ndenge ya mais la regret yo makamine mine musala ngandi mayo esiko boli mais indi siko bela utika ndima bangote ngai na utika ndima bangote po bango ba ndimo biso to parce que mobule ko zaka po to sola na mama so bato ba ye uyambi na zo biso ika na ba mongo balobaka ika tata atele makaboite uya kufi mama ya batutu mama ba lebele ya yumu koti
oyebi bato mosusu baza pembeni oyeba te bajournaliste baotondana ka neclete te ngani ngai natuna kaka parce que bato RTNC boya est-ce que oyebi nde baopréparé mpona mama na yo oyebi te mais nalingai kanaza au milieu du village papa yo ovandi ndenge nini esanzola na neclete nanga mona aliana mapemi na sala il fallait pas masumu azala abengi bodo rasi na makambo tu vie masumu lokwa yaki ka kotuna abengaki te mboka papa ya makambo tu eza masumu asala te ya de liboso ya mama ewaso te. Ça veut dire que c'est ça. Mais ndenge yo solo bele boye pa ko ba. Somon. OK, par rapport à la bien nande. Ya ko te biso yo kan le mwana wo loba. Non, c'est pas ici. biso oyo elobela masumu eloko te biso pe association ya masumu elobela pe biso eloko te ngana oloba na cadre d'administration ça dit que soki baoloba na bona tuni yo tikana tuna yo ndenge solo bela monoko ngana koti ndenge na cadre d'administration de la paix obi kezo lekelanga tokufela ni statut oyo eza pakosiko masumu te tolo toya na biso te akasi po yo ozoloba ke kaka yo ngai loka nakende koyebisa bango na sai mabe mais yo ozotambwa na esprit ya likambo nyonso ifo nde masumu mais na momo non esprit boni lokola nakende okumisa mabe olanga ngo ntepele ngo olingi olobela ngai bino nde bolingi boza na esprit ya dictature bona bande otambwa nana na bien na bande otambwa nana na bien to bande otambwa nana démocratie na bien otambola na mais to otambwa na mais na mutu na yo webi ke c'est masumu qui sera demain ah bon ngai on compte pas na ngabi lokho tika na tuna yo pendo tianga musapi oh mais to solo la te to collègue ngana collègue ani moi c'est ngana to collègue te moi c'est ça oui bien oui c'est biso baptiste te lokwa papa nazalaki au milieu du village nake na lobi kuna mabe po bino bovandi bozo bateke mami waswaza il y a pas de sexe esanzola loba na yo tala non c'est la vérité sabola non sabola mo ko sabola Nandeni, yo ndo loba vérité. Ngela loba vérité parce que biso to c'est la vérité. Problème ya to tikeli yo kasi. Ya benga kinga loba nga po yo loba nga. Ngana loba no te bana na ngana baleki nga bo loba. Mama ninga ko loba. No, yo ifo bana nga ba loba. Yo ko loba nga te dictateur ni ba loba. O loba na bebo wela. Mama toma na bakiya ka po yo ka po na loba tanga makote nini. Yo lobaki mama alobi na ngai yaka olobi mapao ngalo mabe bakutaba image ali osema omoni ko sali mabe pe ndo bengo mama mama linga bengi ngasala mabe fale benga ko linga ya neka mama linga ya neka sisa makamala boye ke ekena na internet kasi mwebi kama mimi bo discuter c'est pas bon c'est ça na ezani na lobi mama linga ba yaki ba lobi ba cha poza masolo ba cha ete yesu kwa lobi tonga na tambo na mama linga on défendre ngate akomi donc lokwa na kende na masumu nde yango na batia kombo na nga kenga na lobaki kuna na lobi na miso ya yaya na bi esanzula nanani bato babenga kinga uzokanga bolimbisa nga po lokwa bobenga nga na ya merci mpe nalaki nga moto to alaki na bato ebele oyokinga esala eloko te lokola nga na considera yoka lokola nga na considera yo te yo na bakoko na nzambe omoni mbala osumba ko olobelanga boye olobelanga te nga nakende ozwa masumu mpo aza liboso na soki nga nalobaki te ke yo nayeba to bomoni pasi te obi ke toana bolingo nde te mais bolingo ya motema nde eza te mais ya monoko towelani nabi tozowelani nga na oloba ye mama au juste nini tuna to comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe chela mama mikona te noloba nanga te bosubosubo magisi nga mpe na osala tovanda te biso to na dictature c'est tout ye mona badi théâtre na miso biso na respect bato te poani nga nazwaka zela oyebi ke nga nazalaki na association na ye yokanga nazalaki na association toloba boye mama ya ye alali
mais sika bafandaki nayebaki ke mama wana azobela Ngai- mama wana azuta Bon, ngai ozwa ata bolamu na nga moke te mais yango yo okondima ya nazalaki te okondima ya Te nazala- nga nabengani na yo nabotami te. lelo bien sûr Yo moto okondima obengani pe nga ya te. ngai te okondima nabi yo ozotomboka poni ngai nakamolikambo natomboki yo nde moto otomboka depo tenga nde nayeki kotuna likambo ninga naloba nakomoloba na manke boye na boyese depuis natamona bino na manka moto natuni yo olobi likambo nini yango nga nazotona do nokoza epa masamba te yo nazepa na yo boye te nga nazepa na yo nkana na ngai mama na ngai na Ozepa na ngai répété. bien sûr mais naoloba depuis tobimisa bo yo olingaki te nde oyoka bo yo olingaki yoka yo olingaki te naza na masumu nga nakutaki bino yoka yoka nga kasi nalobi ndenge tozalaki na nazobisa vie masumu ke esanzula ezomona mpasi bango na nani yo mpenza oza te ozoyoka me lokula ye alobaki te tokende kuna na nsima toke nga bata toke me ezaka arrete mpo esanzula obenga nga te mpo obenga nga te ocomprendre ezala nde bon me eloko nini te ocouvert bato mosusu basi basali rien de spécial ozomona nde botandika mosolo oyelama wana bato ngai mpe naza te lokwa kuna nabotaki likambo naza na nga mpe te lokwa nana mpe na eloko te nosani nakendaki mpo na mama na setu te ngai nani moto nabengi ye nazoyeba te programme eza ndenge nini ozokomprendre nga ngai mama na nalingi na témoigne bolamu ne mpo na nga setu nga nakuna te soki baza na babinemi na bango etali nga te me nga nalinga nazenemi na bato te omoni mwana oyo alobela ngai te ata mokolo moko te mpo na bo yango natuni pourquoi ça point d'interrogation ocomprendre esi me nga nazwaki likambo monene na yo fale otelema marche pied eloko mwana alobi sadike na moma oyo ngai naza kotende tete par rapport na culture ya mboka par rapport na théâtre nasengeli ezali bato batianga maboko nalingi bato baobendanga na nsima te parce que esika nga natelemaki ngai nakendeki koluka abenga nde babenga nde kobenga esika babengi ngai mais esengo nakoluka te soki motare sadike toza na bainterview soki likambo ezali tokutani baninga balinga kokutana na bato te to balingaka konéglige bato esiko ndeni nga nakomi mokolinga nakomi nalobi no impoli te me nga nde na regrete kombo na ngai elobami ndeni mpo na eklete moto ayebengi ngai bisika esika nazali wapi te esika noteme nde esika tokendai na masumu eske onjoka loka tokendai na masumu nalobai pelongo masumu alobi esili papa nga na kitisi mbongo eyaki liboso niklete ya mibale paso esanzola na shaka kongo bazomona na niklete papa napesa ye témoignage na miso bandeko na bango o mama alinga alobai bo nga mpe na alobaki eloko po ake bamona o mabe me niklete alobi na nga ke bandeko ya mama wana balobi ifo na ya ngai yo mpe na ye nakeka tenga nake nasengi kaka kimi ezala lokwa mpe kombo na nga eki olobamake nga alobaki yango bayebisela ngai fale ovanda no so mpo ovandaki ngai elobama mpe kama na osali tosala makambo ya mame waso ya anniversaire namona motu te naza baarchive kambuswa bafe comprendre eloko kamso esanza lobi te moni masumu ozali vie na biso aza yaya il faut beaucoup de respect maintenant ndenge balobaka mwana moke abetaka mbula mpe bakobi badinaka mosala asalaka les gens vont se mal l'argent mbongo ngo tozolango wapi ndenge bango bazoloba biso tolandi image na bango tozorépondre mpona korépondre te balobi ke bato mibale wana ndeti ngai na losanzo en bref biso famille apesi biso mikanda oyo ya procuration oyo tosala badei alors soki lelo baninga ya mama waso bango ya kosunga ye bayeba na famille bango nini bato olingi te mikanda ngende kutana oyo akomi non nalobi eloko mama elinga il faut naezobisa yango na papa masumu na bandeko basalaki émission wana comment déjà RTNC a remettre biso mbongo et pourtant bandeko otanga tata wana te mais totanga mbongo ndeni non c'est lui ye mutu apepeki mbongo mbongo parce que mami waso asala na RTNC ofuti il faut pas faire masumu
faut un peu ça il y a ça qui va démarche te papa bon yo so binisa misisa ndeni kombo nango yo kikuna ke yo ka so binisa lukwa et moko comment peut-il se mbongo biso ta libanda chaka tango yo kende kuna okendaki yo moko ozokanga oyaki pe obombi te ozokomprendre abomba ki nete chaka konga ba ngamona tambo na ba 4 jours na bambula na banito matongo 6 bani tuna na biseke nande na kyokutana mokonzi moko ya bandi kolobela nga yo pindo bano batute ocomprendre ici les vana bi seigneur tokosuka ndeni mkono tozongi passe nzoka na 21 mama na nani tout en bref sans prendre biso yonde kombo nange lobami mama kasi bato balobi mabe ezali bon na ye ndeni bona na yebi Niklete bi yaka parce que lobaki na famille mabe. Mais ce que mami parce que si Niklete y bongo payer. Sanga mutongo. Que c'est tout le Niklete. Comme on a eu. Yo te bino mi balete pas possible penga te. Moi c'est nanga boyanga. Moi c'est nanga. Obi chaka konga mona passe nanga ni artiste moko ni mutu moko telema. Botika na kansa makamusu. Oui mami on se fait. Zero ndika mama moyo. Zara calme nana. Azala ki victime. Mama Kabila. Anga bumaye. Mais non, comment on a souhaité ma cause. On fait beaucoup de choses pour les artistes, mais l'artiste va souhaiter le qu'on a bien, mais et bon, soutenir, on peut pas compter pour la poids. Et les autorités en montant ce soir. Attends, aider l'artiste dans Django, bandiment. Au morning, chaque. Ce qui va causer le Cambessa Randé. Passe. Et si. Mais va y avoir, en tant que mon Christ au côté, pas c'était pas yo le bien côté. Ozo kanga. Na lobi le côté. En fait, c'est pas fait dignité. Vraiment. La dignité. Boyo grand star. Non, grand star na boinde. Na yebe le côté ninti. Mama. Omoni ngande. Na lingande bolingo. Ngalinga ko kabwana te. Na sengi yo. Eza masumu, eza nini. Ngada za ba soso ba ngonyo so misato. Po azande kuna. On comprend. Na ko tikete. Masala nga ben justice abenga nga tusu makambe ali oyoki ataba masumba zana atale ba sanga mabetoni na utabango ponga na mwasel boso na banda ba na banda bango ba yolanda na musala ponga na tanga inati on comprendre nga mais yebisanga ce que na kama mame waso bato ba mwani il y a intérêt o ba kosela ngali kam yaona ina yeba pona kutaka ba mama mbibi so bien pikamona lobite na bi mama boyoki na lobaika na bi bomoni relation Niklete lelo etindaki mbongo kuna ozo na meso vie masu mama biso to saki réunion to tikai kutaka kuma to tapande bo saki réunion bobenga non mama lo tika nko sange bobenga elote tabo kende no ko kata te tabo kende liboso na bisi Niklete boke bobenga te o sante la benga that journée zela journée zela journée apa te journée zela journée le bien le bien vendredi au moins appareil yo non zela au moins appareil na bengi yo me ko fotika boete ya ye wapi ba date pe ba komaka zela on comprend ba bengi na baunga te na biso évolution te ozomona oni le 28 mama wa sa kufa le 28 non botala numéro na bango wapi ondenga mutu na bengi ukuta on prendre comment tout la bimbi yango kitoko yo plaisir so bina date anniversaire date ya comédie mama iwasa na 86 yo papa na zolo bana yo ayi malade yo kanga na zolo bana boy critique ponga na kola na musalo na boy critique Niklete lelo amwana nanga akota na ambote pia zande kuna nga kota te ozoyoka ye abundelanga yoka na munga na lo bate akota kama makambo te ye abunda ponanga yebisanga association ni tunai akotika na ba makambo na na mutunanga oyo procuration famille basali malamu bango famille balobi tozo matanga bango famille même déjà yanga ngana yeba ka mutu ngona wana mutu nana ongana kende kuna na lobi kambo ta bana to bayaki na ba kambo na ba journaliste na lobi lokuti ba expliquer kombo na ngana lobi kuna na ngina yeba mutu ngona biangela mpana ngana
On a tellement le vivant, ils ont été mais bango mi balé de babandé coupé nganga pour tout s'impliquer. Papa ça fait au moins il y a souci zabou mamé wa so za icône vous comprenez biso le groupe salongo surtout tozo posa au théâtre à partir na bango parce que bango ba sombisa bato ba radio bango ba sombisa bato ba télévision te mais ba sombisa bato ba radio ti au fond et ba village biso tanto na génération na biso groupe salon nde to sombisa bato ba télévision menga na zalaki o balobi ke na bolingo na mama e waso parce que mama waso nga na zalaki toloba ke fanatique na ye so azo jouer ozo to vanda nga na ebo aloba linga nga landa ndenge nga na zali mama na kombo ne bateau de guerre banda tango tipo quoi mais l'autre wela pourquoi tango na biso to bana tango mama waso bandaka na groupe salon biso to alai boite papi ko nganza tanga kufaki groupe salon to kende kuna na lobby de ba association bazana kimia. On se comprend. Tous les la maman na ndenge ya bien la génération bano ba yesika. So ba binemia na kati c'est pas bon. Na ko lingati. On dit qu'on reprocher entre la génération passée c'est-à-dire ba ancien na ba nouveau par rapport na loba kiboy. Moto lokwa vient masunga association ya boso. Il faut mona na kana équipe na ye. Parce que na makambo toyo yes anzo lokwa vanda na Niclette ozoka na Chaka Congo bango bandaki évolution ozo comprendre ngande na benga vie masumu na boyi ezake association no ekoma kité ozo ka yango na ibisaki na misu na bango ke telema mame waso akuna il faut mututo ayeba mabe na kufeli kaka ko panza sango ozo yoka boyebisanga nga mutu na salaki poste ni batienga na biminta babet mais yebisanga bazowela ni tuna na bazowela ni Naki. Boudamasumu a zappé les plus âgés, je pense que la carrière est à parce que la communauté qui est Congo, pour ça, dans l'organisation, nous sommes tous en politique. Na lingi bazabo moko mwananga. Parce que peut-être nous peut ça concept pas Boudamasumu parce qu'il y a zali bon. Te na opesa boete. Wana za lokwa na opesa pe respecte na opia pende kunanga respecte. Ngapo nanga na za au milieu du village na lingi. Yevie masumu. Ozoyoka. Eza esanzula eza tokanisa bazala bomoko ozo comprendre bazala bomoko omoni esanzula bitumba ya bundaka ozo comprendre nga biso tuto yebi bato nyoso po biso baninga bato to banda na association mais so za makamni ya benga ngate mais na bwaka kaite na boya kete po ande kunanga eza po na ndekute mais aza artiste ozo kanga nde di respect vanda di respect ola nga to te pengo ah, merci. Nulle part ailleurs, Binomo Bolandi, nulle part ailleurs, Botes TV, na Katia Morgue, il y a hôpital du cinquantenaire. Et ça là qui m'a tata poto filmé, mais Bissoto ça toujours chasseur plutôt d'image, paye à information. Bolandi Binomoko, est-ce que des choses qui se passent, c'est normal ou anormal? Je pense que Toko Yamba Bango moko beaucoup ça l'a décidé pour témoigner pourquoi cette précarité na o Italie ba musala na bango ba plateforme na bango. Et quant à moi votre humble serviteur ou à servir cabine no tant LPOdiste dès le moment tout na sepelaka toujours ko la sabino ko livre bino ba bonne information parce que nous avons qu'un seul slogan. Et Tolobakaka, botestv.com, un site différent. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso en écrivant Botes TV. Et quant à moi, na pesimbote na ado panzo mfumo Congo mwana mfumo kimbango pone muto osala ngai Noël tanto Denis Bouenezi Kondolo et les autres tozala. Et naki kopesa pembote bongo na papa Hubert Mwando na États-Unis na Dallas yo yebi masolo na biso akati mage mingi politique mais bota la précarité côté na o Italie monde ya ba comédien donc c'est étonnant naki kopesa pembote bongo na maman Florence Bando la famille d'Iker na France maman Élisée Disoué Mempilou na États-Unis maman Ariette Lolia maman na Ordi Matumona na bébé Ora bisous bébé Ora on est ensemble yo yebi na mobile na oncle Diangi donc oncle Diangi
na pesi pe docteur Kiapwa Imbote na Regina kuna na Canada na ko pesa pe papa na nga Robert Souraki na Canada toujours na mwasine mama Lili Bokumba mikolo to solo te mama to solo lisute donc to solo la eko sala sebo papa Robert to solo la na yo pesa pe mbote na pasteur José Mabanza toujours na Canada mama Eve Mabanza na Canada na pesa pe mwasi ya pasteur Mabanza na Canada mbote na kepo pesa mbote bongo et puis ya le playboy de Paris papi Mukondo wana masananga solo la tio yebi Lorenzo Kibanda Mama Denise Kumbunalman, apporte Ndongala et ceux qui bomona qui ba image c'est grâce à Noël Tantou et Denis Boueni na réalisation na épée quoi et abonnez-vous massivement na chaîne na biso en écrivant Botes TV hein au monde appena bo s'abonner tous à la bien beaucoup banda ko mona ka ba information solo bye.